Na lisikulu lina bituluku bya bavandi ba quartier zomi na mwambe ya Engumba Goma basangana ki na stade de l'unité na ntina koyoka mbela eye ba konti ba 23 ba bazali kokamba Engumba ena bazali na yango pona bango Corneille Nanga moto mulu ya Lingomba AFC 23 alakisaki bakambi banso baye bakukamba Engumba Goma kobana na moyengeli wa etuka kino na bourgmestre ya commune mibale ya Goma asakolangi mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelaki mpe sete na bozongeli bwa misala minsomnya mbula matari etuka tope ya misala ya leta baboti ya bana ba Engumba Goma baye bazalaki kozela nsango ena sima na mikolo zomi uta ba 23 babotola Engumba Goma baboti bana bazwamaki na esengo na tina likambolie moko na baboti ya baekoli atalisaki biso esengo na ye toyoka ye awa nga na moni eza kitoko bana batanga bane blanche wana bana batanga teza mabe mais ndenge bayebisi biso ke bana batanga doit partir à lundi bana bakende kelasi wana epesi batutu basepeli parce que fanda bana bafanda na ndako boye sa kotanga eza bien te fona bakende kelasi nde to sepeli pe mingi parce que l'activité bayebisi biso activité ko banda partir à lundi makambo tu efungwami ba fonctionnaire à l'état bango tu bakende misala wana kitoko to sepeli mingi makasi nzoka nde babundi ba makoki mabana bake mpe basi baituka ya Nord Kivu basepelaki lolenge milulu mia lelo misalamaki na bokansi bonso mpe mbeba ezalaki te dufi na tabu mokambi ya Lingomba lie libundaka po na bolamu ba bato banso asvoko na bokuse apesa biso makanisi maye na tina likambo lie. En fait biso lokola ngai na za moto ya droits humains na moni que quand même kimi ezali on voit que kimi ezali tango bakotaki basali biloko mabete mais c'est vrai place où bitumba ezali bato bakufa ça c'est juste mais pour na makambo ya kokabanda mboka na moni c'est moins bien mais bakonzi wana les bakonzi bati bana mike nous sommes des jeunes c'est bien puisque la moni que c'était à l'époque kabato c'est que jeunesse est place alors tokozela nini juste aux aba conseiller donc on peut encore conseil surtout eloko ya mabe na biloko nyonso ezali tribalisme ezali ethnicisme ezali racisme soki toyokanika kovanda biso nyonso je crois kimi ekozala na makambo nyonso économique kokende mwa bien il faut bakende table moko bayokana bavanda elongo toyeba situation ni balingi bayokani bitumba isili te olie ya koloba toboyi négociation toboyi ce n'est pas bien au moni batu nyonso balingimi wana bokende na Kinshasa bozwa Kinshasa et ça ce n'est pas bien je crois eza alarme bazwa yango vanda na table moko bayokana ya moni lelo na Engumba Goma baimboka baye bazalaki na lisikulu lia bakonzi ba 23 bilenge mingi kati na bango balakisaki posa na bango ya kosaela ekolo onzela mapinga ma 23 pamba te basepelaki na makanisi maye bayi AFC 23 bamemeli bango elobaki bilenge bana mokolo moko ya mbona yango bayi 23 batambolaki na balabala koisa bavandi bagoma ete mitingi eye ekosalema mpe soki balingi bakoki kozala wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pendant la America.